Si ba téléspectateur na biso to pesi bino mbote et sengoza ya biso ya kozala na bino lisusu na émission na biso Écho du théâtre ne kaka boyebi émission na biso emesana toujours koyamba mpona bino artiste et comédien o bazosala biso musala kitoko pe makasi. Voilà lelo bokomona eza particularité toza na plateau te mais toza awa na Kasavubu na siège ya groupe Simba awa esika toyokotika président Fiston Saïsaï a retirer candidature na ye par rapport ya émission tosala qui la fois passé na président Masumu Alobaki artiste et comédien ba kotika ba candidature pour que ba voter bango moko na bango akumbela association ANTPC et sali que pendant 2 mois candidat zalaika moko Fiston Saïsaï bon organiser ba élection bazo poussa bon organiser ba élection bazo poussa voilà pourquoi bande comme tout super ba eko s'organiser voilà tous voilà le président Fiston Saïsaï déjà tous arrivé d'ailleurs président Fiston bonsoir. Ouais bonsoir. Toye to Koutio Awa président le président. Oh elle chante bonsoir. Ok Louis bonsoir. Président Louis Tolo. Président Louis. Bonsoir. Maman Sila bonsoir. Bien. Ok, bah téléspectateurs Écho du théâtre Tozawana, déjà émission d'artistes comédiens, Fiston Saïsaï, ouais, bah ndenge toye awa, ouais ko retirer candidature na yo. Na habité et lokwana est-ce que Écho sunga baninga na yo? Yo ont retiré candidature na yo pendant que tu avais aussi les gens derrière toi. Est-ce que on réfléchit na modèle nini et loko nini peut motiver pour que yo ont retiré candidature na yo pendant que vous avez candidat unique pendant 2 mois. Et ça quand même loko moi ko ça la fierté et Fiston Saïsaï. Bon, omoni sokinga Saïsaï. Na bilelo ke na lembi groupe Saïsaï. Nana besoin mutu mususu aya akoma président et ozala et ko engager ngai pour ça groupe nanga ngamna créer yango ngamna nango mais tabat balobaka association ça likambo ya batunyos to momo na neti papa na biso Masumu o bazaki na association na biso on dirait pas les mbinda zotika on dirait ça pour mandat na sécurité donc tout comme pe na kotika to na kotika te tout comme pe na ko salon na lingi to ça quand même batumo to ça maele to ça déjà théâtre kozala déjà muto asaka théâtre boyebi ndenge nini batu babenga biso na nzela muta maboke muta théâtre elingelo banini donc bo batumo boye ata bo moni na veste anaka muta maboke donc makamba osala et soukara ke net théâtre kaka alors ngana monique et ça interne et le sali ke na ya ko retirer candidature na alors na bimi na maboke wana ya Masumu na bodo o bani ba sali la biso donc veut dire ngana bimi na maboke wana na saka de maboke na sa maboke trop na sa théâtre trop si on a kota sur na maboke ya théâtre ya bodo et Masumu ya ANTPC pardon. Mais Fiston Saïsaï, tout le monde par rapport à des critères, aux autres remplis des critères. Et bande ko basa a artiste comédien ba accompagner mingi basa na kanda makasi parce que tozaki na bango déjà avant que yo okoma. Na ebité oko maîtriser bango ndeni est-ce que mu PPO yo ye nango e ko panza association o ko yasimate e ko ça rendre te entre d'abord elingaki ndebanda po ezala raté bureau nango eza ta la place na yo ko la candidature nga ba komi théâtre Simba donc bureau ya batu ya Elombe. Normalement, la minute où il faut retirer la candidature dans le bureau à NTPC. Vous comprenez? Donc, maintenant, il faut retirer le bureau à Elombe, bureau à groupe Simba. Donc, il y a l'association, tout ça qui est une association, il y a oxygène invisible. Vous comprenez? Mais quand on a beaucoup de bateaux, donc, mikanda na cyber café tolinga kindenya lo baneti ke tolinga ngneto bandisa pina ndenge association zalaka alors to pesi ba projet obi que c'est pour la première fois batu ba omona que ba artiste et comédien na association na bango bazo sala makambo mobe oyo un artiste aleki a opesa pe projet de société na ye Fait Masumu a président a dirigé pendant 12 ans projet de société les années. Donc abandonner un président sans projet de société. Mais moi si on n'a pas ce projet de société. Batu ba adopter.
na monique ba vie bazaki na besoin $50 oyo ba artiste ba nango parce que soto tsali calcul ba koki jamais ko senga mutu ayana mbongo liboso critère après ba yebi ke soto tche mbongo liboso critère après ba chaîne wana na loyenge na koluka ko welana eso ba kolingacha sasa kolingacha kaleba kolingacha et au sala biso ba 50 tu na siko batali bena nani ne so ba ko soutenir ça nani kale baso tambila ko ba candidat unique ngela sanini pona bango na candidat ba ngela sa to kotisika $50 donc yamana neno donc elo to kotisika $50 donc nga lelo na respect on na zanga na bakulu to nga na ko linga te lelo to ko makoleka lelo ko moko boye ya koswana ce sont des hypocrites mutolobola Véroc Bodo c'est un hypocrite tout fait asa hypocrite pourquoi ça hypocrite tant on a proposé candidature batu ba soutenir nga na ta candidature et bango baza pas imagine toi jusqu'au dernier vendredi nga na bengi na bi président Rock est-ce que tu as candidature abana j'ai pas ce talent mais dimanche na lundi une émission alors na respond nga zanga na ba kulutu nanga soki nga na yebaki ke avena nga candidature te tozana eti na suka donc na retire nyo salobi tosala la liste soki ya retire candidature bango ba ko continuer na ba mavuanga na bango ba tosa ba continuer na mavuo to yebi bino nga na zoloba Tsusuki Tomina Dadi Kambala toyambaki délégué ya ministre wa atuni biso bozake bereboye biso na ministère ba komeza kaka muke nazo do kanda na ngezaka wana donc lise ba chaka muke pourquoi bo chaka muke to lingi pe ba ba idée sika makampe ya sika papa Fisson esobe bo retire candidat omoni na respect oh biso na respect ngai nazalaka na wana bakulutu na nga bodo nde tosololaka soki ngai nayebaki ya kotya candidature peut-être ngai nalingai natya te nalingai nalobake bon voilà pesanga baide na yo ngai na aide yo na soutenir yo mais jusqu'au dernière minute basali hypocrisie baolia bato cc baosa bato bajemo bethéâtre donc tokomi ovivre na théâtre masumu bodo NTPC bazolia bato cc ndeni fisto saisai est-ce que bataille nini sur mesure ou bien est-ce qu'on a yebi eloko moko moi je me connais nayebi ke ndenge bodo atie candidature bodo peut voir que ba faiblesse ya saisai parce que campagne ezani nga fona loba on a yebi ya bodo comme faiblesse pour que bato ba voter ete siko tokota nani or toza na film moko ya ko préserver et tant que artiste bato balinga biso bato balanda biso so nga na yeba ke bodo cha nga na linga na chat na linga na soutenir oyo imaginer que to sali le to que de 6 mois yango yo to so tourner na eloko moko to continue na théâtre moko be télé réalité ya masumu contre bodo ANTPC ezani ANTPC biso to ye ko chama omoni bato yo masuo bato bamanza bato na mawa edindaka pour contrôler les alatés pour manza bato na mawa mais na kofuta boyeba ke 10 personnes bafuti bakota alors ngai na yaki ko postuler te na association pour na bénéficier na oyo eza na kati association pour il y a rien toi na caisse na ba école na kati solo bi il y a besoin aussi tozanga na bureau te ta bureau bato ya président lombe kota na kati ya bureau kena na botu tala même bano bateka ba téléphone okuta na ba bureau wana bakabula bureau ta 3 personnes kota na bureau ba la sortie ya NTPC sur ça wapi ordinateur ya masumu de brende secrétaire ça ba exploiter Elombe pendant 12 ans ba mami qui est secrétaire Nicolas bureau on se comprend donc yango wana ngana yaki pona aider association to pesa association maboko mais na misu ya batu nyonso balakisi biso ke toza na besoin mutu apesa biso maboko te mpo na maboko na yo na baprojet na oyo ozoloba okofungula baartiste okosala baatelier bato bayeba oyebi nga nazala na bato bafond de promotion culturelle makelele sana akobatenga mlalo kati ekutaka ta théâtre
ça a coloqué pour assaut social et pas retirer to baye ba bureau social bureau ça au bureau social te bureau comme simba ça assaut social obinga ça fait 2 ans na Kauka toi na matanga mo la zone arrière gari qui fumé na shopi de tono dendo danga futa ça no bi afetika na ça futa news tono dendo ya batu do ça la société faire que tambo to ibani bien ça mais pas solution ça c'est social biso artiste biso to voter on va t'écouter qu'on va ta est est-ce que vous de diriger président l'a dit qu'on retirer Fiston ça le besoin retirer mais bien artiste quelques artistes ba lobby que baboy na éviter président au lobby nini est-ce que beaucoup peut ça est chance et là on a malade poser là na Fiston ça bien alors on a déjà bien mo boyebi Fiston aza mpangi famille mambebele bon il aza leader ngana aza leader na sa boyebi ke ba leader a makasi na kata mboko pena na domaine ya comédie boyebi minga olobeza te alors ngana ki na Angola tant ba marambo yo eye ngana ki na Angola na yo ka ke marambo faut changer président Masumu ye moko alobaki ke bato ba na ba candidature alors nga pena ba préparer déjà na déposer candidature nanga candidat naza artiste comédien président na diriger ba faire mais na bengi mutu nanga nabi yo nini bazo baka yo za candidat unique ngana okendo chabo ngana yo to komade alors na yo zwata na kumoni mwana mai na pale na tuni yo sikoyo ba faire nini on viera posta ngo to nini mais mwana masana nga abandi ko yebisa ngai ba projet na ye abandi ko yebisa ngai ya ta pa to uti tala avec ba projet boy na yebisa yo na tangisa maya misu na yebisi vérité na bike moto nga yake na boule nga pena ndo cha candidature na nga na ndo déposer candidature mais le kola ba projet na yeza bien boy nga na déposer sur candidature te na soutenir zela yo la ne posete ozo comprendre alors sikoyo na yebisi bon le ko ezane wana na ko soutenir yo na ba boule na yo to voter yo na sala même na vidéo alors to comme ozela sikoyo parce que boule la ki ka lokola ça iboye phénomène boye donc ça contre phénomène ititi donc biso neto bunda ba bagarre bato ba donc tout ça to vite polémique et futati donc pourquoi massa derrière na idée bien ngata na za idée bien donc ba idée na ngai to ko soutenir pe muninga to che poa donc ngana ko za ka te ke na za adversaire na ye pona SP sa bato mususu ozo comprendre donc ba baker wana banini wana président Saï ozo soutenir compliqué président Fiston président et sobé s'il te plaît ozo soutenir que lelo a retiré ou bien atika bino bozo soutenir ko retirer to botika wana sunga na boule ya yemoko ozo comprendre grand boule ya na yemoko mais ngata masa yebsinga ke ya to ko ya na koto wana toyi ko zwango to botika Gambu les ana yemoko parce que tant ya yaki ko déposer candidature ngana ki na Angola donc alors tant que comme que boule ko retirer wana kati ya suka yemoko mais ngana espoir bien soki a retirer te atiki yango na pesa evoa za mutu nanga na pesa evoa ababi groupe momba voa moko to lokwa yo ko pesa ese ke list boy momba te wana photo bongisa na ko to na mama pe yango to yeli to menga na ko solola to yo kango ka to na musika bureau to ya bureau ya chosote eta bureau ko simba ya batelombe donc dans sens wana espoir bien ezana ndenge ya peut-être ba vie ba otira ba vie mais to me ko sola biso tout wana pona intérêt ya association na biso parce que dans ba artiste comédien biso peut toza ba artiste ba vie peut baza ba artiste biso nyonso tout il faut tozala na idée to pe na ba idée quelque chose na ba âge to wana ngo to ko pesa pe le pour na venir ya théâtre ya mboka na biso ozo comprendre soko bolingi toza ta ba président ba secrétaire te pour récupérer pe ba petit ngo pour théâtre ba to ko diriger ba mouvement so to diriger ngo ndeni ozo comprendre to diriger ngo ndeni to bimisa pe ba artiste lelo donc to pe na ba idée na soso na biso to ko zanga idée o pesa te to megana no soki ba monique ba ko céder te to ya to vanda to sola to boyi ba réunion et ça la maga soki mutasa daichu ozo comprendre soko mutasa li daichu to yo wana to cotiser balar to kundi mutu soko mutasa daichu est-ce que association to sala ko poto kunda ka batu
Non, c'est pas ça. On s'en comprend. Tous on a besoin d'idées. Artistes au bazar faible, to soutenir bango, to mekana ko épauler monde na biso pour moi venir ezala. Ezate ka to sala eza association ya kokundaka baninga. Non. Wana place wana to baye. To yeka to teba kitya bato ba oleka nzela. Nani yango lisusu? Donc ekomaka nani yango lisusu? Soto yawa, nani yango fo bato na nani yango lisusu? To pesa jeunesse chance. Merci ba téléspectateurs alors toza wana tozo sala musala. Déranger te bo landa biso. Donc c'est-à-dire tozo défendre cause. To ebi pourquoi tozo loba. Donc biso nde to artiste na bino. Tala nga d'habitude bo ebi naloba nga tri, naloba te. Ba mambo yo eza langage nangate mais soto loba tozota la paix à venir ya théâtre à lobby biso to sali ba fort lelo pour mon un artiste comédien aza peine moi vie bien aza propre aza nakar ata msupe moi parler to bundi fort mais biso ya okuta ba bunda te mingi ba bunda te pona banzela oyo ezala le time mais lelo na génération soto bundi to kotika na ndewante to continuer ko bunda na ndenga bitumba ya mabete bitumba butute bitumba nini te mais na ndenga ko pesa na ba idée poto bongisa monde na biso ezala quand même bien ne soit bien mais pour un respect to garder toujours to respecter bino toujours ne to respecter bino boza ba vieux bozo mériter ba respect wana mais pour na bongisa moi ma solo to merana causer moi merci président Ladiba téléspectateurs en tout cas kota la artiste et comédien baza penza ka kanda makasi que baye ko tika muninga na bango a retirer. Pour vaccin lobanini et loko ni pena est-ce que ils ont dérangé bino na ko retirer ni na comment loko ils ont dérangé biso pour te décourager ça retirer pour la ngai ça a retirer à postuler il faut y aller comme président pas de social vous aurez prochain ni na bureau sortant maman sur la bible polémique maman c'est pelé ce qui au ministère de l'Artiste artiste on a bloqué wana kaka mais ce qui artiste a tellement coufi toyer réunion cotisation les arrêtés et puis bureau ils a bichoté dans le bureau de la commission ils a bichoté donc tout changer dans le gouvernement bichoté dans le gouvernement ça n'a pas changer la discipline. Merci beaucoup président merci président Louis yebisana bande kotoye awa artiste et comédien tout content la bino boza pena na kanda makasi na éviter est-ce que le pepe oyo d'abord reproche nini aux sala au soutenir que à retirer et puis vous reprocher nini pour que même muninga la bino fisto ça à retirer. Non, on dit d'abord parce que quand il a posé sa candidature, ça dit 2 mois à Kozala candidat unique comme le disait notre bureau. On a remarqué qu'ensuite les règlements sont venus après et les règlements sont faits sur mesure. Batali batumoko pour donner un règlement sur mesure. Donc quand il attend la campagne, donc il fallait d'abord déposer sa candidature et le règlement est assis. Ce n'est pas bien. Et ça l'a bon côté. Bisognon surtout na Congo toye koli élection na 2006. Donc toye pas que élection té. Toye ko la élection ensemble na bakoko na biso. Donc Mutaza aza mieux placé surtout na société biso ya ko apprendre moninga élection azate. Biso so toyebi ndenge nini elekaka. Comité sortant, il y a un moment qui s'est constitué bureau à Seni. Seni, il faut que le comité organisé l'élection, il faut que soit indépendant. Comment la commission a organisé l'élection? Tout le monde a la carte. Il était là présent dans le gouvernement sortant. Mais tant que vous avez un bureau, c'est que vous avez un bureau à part. C'est que vous avez une tierce personne qui s'en a monde d'artistes et comédiens ou bien. Ben oui, il fallait être prudent. Ce n'est pas besoin de ça parce que le gouvernement est déjà chargé d'organiser l'élection. Gouvernement sortant. Et ils ont organisé l'élection. Et puis, par respect, nous avons respecté tout. On les respecte beaucoup. Mais la carte de respect, cela ne veut pas dire que tous sont hypocrites. Il faut qu'on se le dise en face. Nous avons reproché le gouvernement immobilisme. Projet de société exacté. On se retrouve quand il y a seulement Matanga. Et Matanga, il y a Batoka Bayebani. Donc, Ngai Loui, Nazana groupe Nangai, ce acteur Nanga Koufi, et Zana incognito. Mais ce qui est Loui na Koufi, Batbakoya, Awana Biroya, il y a groupe Simba, Koyako Sangana. Est-ce qu'il faut tout écouter Naka, Salami pour la Matanga? Non.
il y a d'autres choses. Donc ezali association esengeli sengisa batu nyonso et regrouper batu nyonso et marginaliser batu moko te catégorie batu moko songolo te. Donc na kana ministère pour na ko carte d'artiste. Mais na kati ya élection ba révision que nos groupe moko voix moko. Tandis que na kati ya bureau wana tozala lule. Hein? Lule écoute aza artiste na groupe Simba. Donc là Lule a voté té. Maman na élection. Mais tel au niveau. Si quoi balabi non ba groupe ko voter o ezaka non. Donc tout monde que ba critère pour que tiebo et lingi se bisa touche. Donc on essaie de touche, faut mettre bien dans la biso. Le la place à monde que comme important siko. Parce que l'association peut pas la na moté. Mais na makambo ya élection oyo ne association comme na moins impact. Totike la bango. Yango to le système to sala ndeni. Na fana na ndaku na ngai. Tozana elanga, eza peko de bangungi. To fongoli porte, to fongoli ba fenêtre. Bangungi ba koti. Biso to mili banda to kangi porte na ba fenêtre. To kela na boîte. Merci beaucoup. Merci président Louis. Christian Shoga, Christian Shoga, boye ko retirer candidature. Na évité reproche nini yozo sala na bureau sortant et puis on se soutenir que Fiston ça a retiré candidature na ou bien atikamo. Tenga on soutenir à retirer. Oh mais bon loko ba ça les touche. Touche parce que par rapport à critères na bango ba tie wana, c'est-à-dire ça déjà touche mon alors le roi ça est fort de retirer candidature na biso to que ça la biso. Bon petit mouvement la blasika. Donc ça les association les asbel, c'est ça, ça dire que non, on s'appelle un droit que ça la biso. Na invité. Lecture ni ozo sala na ko retirer oyo. Ezamba la liboso bino artiste et comédien pour organiser ba élection. 2 mois candidat zaki moko. Nasuka ba candidat ba ebele. Mutu mutongo ya nini? Bon, oyo kutu mais oyo test ya pamba. O moni test hein? Bispa mbiaka to yeba poudre de chasse badadi basimise. Test kaka. Tala ndenge pesi. Pour so campagne bani. Pour nga président campagne. Bon, oyo zo mona oyo parce que o moni biso to solo laka. Président Masumu dit le to solo ba azali président sorti lelo. Bon, élection nous et salamité. Mais le ko la yé président ça Fiston, azana moi ba idée na ya bien. Azana projet de société ya bien pour l'association. Mais faut te soutenir pour toi ba idée. Même beaucoup de temps blandeni. Muto bo mona ke akwa avancer association na biso. Faut to za derrière yé. Mamonga to solo là na mona mwiza kitoko makasi. Ya ona mona ke oh, c'est vrai. Et puis bato mona ke ono azama ele te le côté tout ça. Boyebi ke mutako kota akukuta na awzanini. A former cabinet na ye, ba conseiller ba kozala, batamaele ba kozala, o ba pousser ke non a ko lo ba boyete, soko ba trop na télévision, diminuer na no awa, tala ndingo ko memela makamu na yo, o se ko sala boye boy. Voilà eloko ni biso to luka. Mais ça c'est côté ma pesi candidature na ye azaye moko après quelques 2 mois après ba misuba ko bimakuna nga candidat et nga na sa candidat kana o neni. Mais il y a Johnny Kotala en tout cas na ba téléspectateurs ba otala biso na soto yebi élection ninge esalemaka mais bino artiste et comédien loi ezali que groupe moko fois moko artiste et comédien boza combien o boko pesa fois na nani po botika pe nani ata yo Mais Kotala ya Johnny ndongo za oza de belé na sima na on les abeilles donc ce qu'on a mon abimi na kata groupe na nga na yeko voter et puis ba tie ba tu piège ba troupe boni ba bengisa ba ya ko sala filiation ba troupe ezana moto. Les gens vont se retrouver 10 troupes. On va s'affilier, bah yewana, bah sous moko 10 personnes, bah voter. Bah sous les gars bah tripoter, bah triquer. Bah momo et puis tout nanan. C'est dans la Seigneur. Biso na kata association Seigneur lui a organisé l'élection et bah diga. Biro sortant dem tu vas organiser. Bah ngonde. Biro sortant. Biro sortant banane. Kasi biro sortant président Masumu na équipe na banga tanga ba komo yibango. Ngalufar et Lombe Bodo na ba bon bango bas Ngalufar ba Bodo bon et Lomba ba tout longola ya ça calme bon vice-président to moni ba candidature na bango ati est-ce que bango même vice-président ba ko tika fois ouverte que c'est ça aller kana bon ba tika ba krokacha bango vice-président ye bango na ba bango ba président Lombe ba ko tina te ba ke non président Masumu organiser ka élection na ndenge ya sa ye moko organiser élection ngo. Vous croyez que na minute on a le banayo mais muta ko battre ya sala été rien pour tout ça stratégie c'est belé à moins que tout élection ça la té mais ce que élection ça li muta ko gagner hier azana été
c'est le stratégie tout ça. Mais selon ma stratégie pour ça na ngope yango ekomi que non ceux qui vont voter Fiston ça été OK ko sala ya bino. O mona teke loko ko ekabola artiste. Oh mais oui, mais ba soso ko ça peut belé. Mais biso na makanisi na tangi mukolo na ngi ba soso za lebele. Na linga to za la ANTPC eux a reconnu dans l'état et tika la pour ça la bien. Mais bango ne va faciliter biso tâche. Ba sala élection ba tika ba critère belé wana. Oya makasi moi ezala na ngote bana to bana ça fait 12 ans. Batikaye, ceux qui sont candidat, merci beaucoup. Modéro pas candidat, merci beaucoup. Dadipe, Alinga Europes. Dadipe sont la candidat, merci beaucoup. Ba candidat va se lever plus de campagne. On y a gagné, c'est bien bon. Mais, balon la critère, président s'il vous plaît, président Massoum. L'on a critère ya koloba que non, na groupe mutu moko. Et ça malamu tse. Si kapatu ba ya ba voter na bango, et ça la bien. Merci à Johnny, merci en tout cas. Si misère, yope oye awa, boye ko retirer, yope oso soutenir Fiston. Nous na c'est nani. Ça ça zo bati kanenga zaona. Ça dit soko moni likamtete ko mabomutema mabende zo kota. To yebi soko uti wapi. Parce que critère ngai lokuna soutenir ça ni na soutenir personne ça nani. Atavele ba idée na ye. Aina ba idée amalpa mama. To lo bana kwelele clair to za ko bata mate. Ha? Petit wana. Tala, na yebi tena ina loba. Ana mabilo kumto atamba va makambo yo. Ngana tune sai même na sai va makambo ana makambo ya bia sala va biloko ya batika ye asala petana sala président ye to ngi yenda sala merci beaucoup Simisé ba téléspectateurs ya Écho du Théâtre en tout cas Nazasio Mandela Mukondo zo mona ne makambo zo leka boss David Bikuta bozo mona ne makambo zo leka koti nango déjà mbutu moi ezata en tout cas artiste et comédien no so boza na Angola bino pe bo voter bo luka pe bo ba droit na bino même ba o diaspora bo na poto bo ta la biso bon luka pe boye batwa na bino boko voter ndenge nini pe heure nini Dadi Likambala boye awa boye kotika Fiston sai aye ko retirer je sais pas ozo soutenir ye à retirer ozo soutenir ye à retirer te na ndenge nini puis eloko ne ozo reprocher na bureau sortant eloko na reprocher na bureau sortant soki événement ezali pona batu ba mona masse mutu nyonso ozala informé mais soki ekomi na makambo ya bisengo ekomi un peu limité mingi na gouvernement sortant l'air to yambaki représentant ministre azwaki temps alobi soko bozalaki ebele mais biso bakombo baeza kuna eza ebele te on a compris que moi manœuvre moko ezalaka bon oyo eleki toye mpona tosala bacompte à rendre te comprendre Fiston sai ye mutu aza koyebisa président Massoum non tokosa élection te président Massoum abino tokosa élection andimaki azaki candidat unique date batiaki ese elekaki photos à l'honnête date elekaki là bamoni makambo moko masere parce que na début bamonaki yango elekaka neti na comédie ka na théâtre nde tosala oyo eza na makambo su mpe ezalaka sérieux même comédien mo ezalaka makambo ya bosolo mais toyesi yango na mwa koseka moke sikolee bamoni ke ekomi sérieux parce que bango bazobanga nini bango bazobanga bavérité ekobima ebele ekobima ale tokosala bango mpe eloko te mais ekobebisa kaka valeur na bango réputation na bango ekobeba yango bazobanga donc selon analyse na nga ezo engagé ka ngai donc baza na peur ya mutu mususu azala côté na bango te akoma président ya association parce que tant comme président association comme biso artiste et comédien tozala na seule association belé te même gouvernement na biso l'état na biso akopesa ngo valeur donc so balingi baluka bacomédien likambo mpona bacomédien akomona association atanga akomona association
allez bango siko bakomona babini ni bango basalaki. Merci beaucoup. José Iso azwa ndenge fiston continue na kati ya bureau ake ko retirer. Merci beaucoup na libiteke ya kozwa parce que soka suite ko perdre. Yango parce que ANTPC eza na bureau te parce que soki ANTPC zaki na bureau mbele ba permettre presse ekota na kati soki ANTPC zaki na bureau mbele ba confirme mbele ba tiki biso to kota na kati mais loko les bureau ba ta président Lombe eza itanga moi to kota na kati eza te parce que Baptiste Groupe Simba bakangi bureau na bango moi biso to kota eza te donc presse moi kota eza te eza bureau na bango président Masumu en tout cas et loko tozobeta sete fota la ngofia eza bureau Groupe Simba bobo biso to kota na kati to mona ndeni fiso ça ay ko retirer parce que actualité to eli aweza fiso ça ay ko retirer candidature na ye alors ba téléspectateur ba otala biso fallait ba mona ndenga nini fiston a retirer candidature mais loko la bureau za ANTPCT biso pe presse moi to za accès na kati ezate ezaita parce que eza bureau na bango Groupe Simba oza mona bango ANTPC za bureau na ngo ezo senga ANTPC za na bureau nango pour ceux qui ANTPC za na bureau nango me makambo nyonso ezate merci biso pe to kota na makasi te to buka biso pe to kota na makasi te parce que eza bureau ya batu ya président Lombe to kozela fisto ça itanga zobima non 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 non, tout ça clair, ok? Ça, ce n'est pas le bureau de NTPC, c'est le bureau du groupe Simba. Hein? On a bien écrit là-bas, de Simba. Et ça, bureau, il y a groupe Simba. C'est groupe Simba, na foutara. Loyer chaque fin du mois. Tu n'as quand même pas un franc, il y a NTPC. Tu foutara au courant, maïs, loyer. Donc, Bayer n'a plus que ça, c'est le bureau de groupe Simba. Ça fait 19 ans que groupe Simba a. Donc, c'est ça. Pourquoi la candidature à la déposer non, 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 non. Groupe Simba, non, non. Groupe Simba, ils ont groupe Moko, ils ont structuré. Ok? Ils ont quand même un bureau, ils ont quand même une structure Moko posée. Ok? Loulé a représenté un TPC. Aza membre du groupe Simba. Ok? Ce qui va saigner par Otika, ma candidature, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Merci beaucoup, Alain Mabana. Alors, dosez la fiche, ça y est, Anima. Artiste comédien, il n'a retiré. Mais vraiment, il faut la retirer. Commune poste président. Être marié, avoir dirigé une troupe pendant au moins 5 ans, sans interruption. Avoir au moins un niveau d'études de 6 ans, poste primaire ou une expérience de bonne gestion d'une troupe. Fiston Saïsaï a été retiré, candidature naïe, Olobini. Merci beaucoup. Premièrement, je peux vous dire ceci. Na CPLI, la présidence Saï, cela veut dire ça sent qu'il y a des gens qui sont par ici, par là, que les artistes, Bazaka, cela veut dire quand il y a un problème, que c'est mobilisaka. Le problème est que le président Saï, il est parmi les candidats au poste de président. Au niveau de l'ANTPC. Il est parmi les candidats au poste de président de l'ANTPC. Loulé. Oh, Loulé aujourd'hui. Loulé n'est que si ma caméraman, il est le secrétaire permanent d'une direction chargée des élections. Recevoir ma candidature na bango, je le remets à qui des droits. Le président Fiston. À qui des droits? À qui des droits, moi, à qui des droits, cela veut dire il y a toute une grande commission. Toute une grande commission qui dirige procédure, il y a procédure électorale, il y a Oyo. Il est chapeauté. Il sont quand même humbles. Oui. La grande commission est dirigée par le président Galoufa. Son bureau, c'est où? Non. Quand il y a candidature à un bureau. Président, non. J'avais reçu ça, j'avais remis ça et pas il y a président. Ici, nous utilisons Biwa Groupe Simba étant que
bureau ANTPC provisoire. Mais place candidature, tu fais vendre. Pour dire que président Fiston, pour remettre sa candidature, il faut que la grande commission se réunisse. Après, ceux qui vont solo là, tu vas remettre la candidature, tu vas remettre. Ils ont prompté. Non, jusque-là, il est. Jusque-là, Fiston, pardon. Jusque-là, sa candidat, il va remettre. Eux qui m'ont déposé, ils ne vont pas déposer. Jusque-là, au moment où nous parlons, nous sommes au nombre de communes à candidats, commis 9. La commune 9, cela veut dire, vous, presse, normalement opportun, vous aurez les informations. La grande commission va vous publier le nom de la candidat. Oh, écoutez, nous n'est que pour rien. Oh, bon, on a nous nous le pamba. Commission, vous regardez, pourquoi pendant qu'il y a Fiston, ça y est, il y a Bodo, il y a Modero, oh, on a peut-être temps où on a sous bazar pour la carte à Ramona. Attendez-vous, prenez patience. Bientôt là, la grande commission va se réunir. Au plus tard, demain ou après-demain, on va vous publier les noms. Merci, téléspectateurs. On a vu Bino Batubolanda qui est du théâtre, émission comme ça, le qui est un peu moutou par rapport à sujet où doit aborder le lot. Fiston Saïsaï, Ayaki pour que a retiré candidature naïe. Alors, à retirer à voter parce que, en tout cas, qui a un bureau, il y a groupe Simba. Et ANTPC basa na bureau te batika ki na bureau ya groupe Simba lule na tour na na bureau ya groupe Simba apesi yango e pa ya président Galoufa. Alors président Galoufa ba ebité to kolukela e wapi to kolukela président Galoufa na ndaku to kolukela e wapi pour que Fiston aille ba ko retirer. Mais c'est que vous devez retenir que Fiston Saïsaï a retiré candidature na été jusqu'à preuve du contraire Aza président. Alors dossier à suivre donc Bokoye Bango Kaka. Merci na bino no sobo pesa ki so attention na bino. Merci na bino no sobo tali biso de partout. Mbote na roi David Bikuta très important. Mbote na Sima Oluwa wa babi fimbu na fimbu bloc Kadena na Kabinda. Pourquoi pas na Mandela Mukonda très nécessaire balobi grade Asuka en tout cas. Des gros bisous à vous et l'équipe technique que j'ai travaillé avec vous, José Isso, le réalisateur patron de cette émission, Amici, Brandon Milalou, je vois, donc Patana Régie. Merci à vous, gros bisous à Mami Swami, gros bisous à Mandeko Nyonso, beaucoup de partout en tout cas. Dossier à suivre parce que candidature et ça nous retirer des Bokoye Bango Kaka Awa et puis artistes et comédiens très fâchés. Pourquoi Fiston Saïsaï a retiré candidature nae. Alors Bokoye Bango Kaka Tina Suka et Sika Tokende Kosuki. Merci.